Les 7, même devant monsieur le maire, tango akokota, akobenge mademoiselle Poussanao. Tango kaka basilisi makambu, madame, yokelengi. Aïe aïe aïe, babengo madame ya original. En tout cas, nazo ba mabete, na ba madame ya copie, eza nango rien. Copie pesa bien. Non, côté kuna sus nazo kende mobulu. Anga nazo luka makambu pamba wa botelo bilaka kari mokonzi. Awa pesa pema. Eza pema. Anga, madame original. Ok, Karine Mokonzi na kosi, madame original. Madame original. Original penza. Partout ko leka tango bazo benge madame, aza fière, madame. Madame. En tout cas, vous allez original. Et ça kaka bien. Bino mo boyebi, tango la teke loko original. O latina ngwanzu, o latina copie, o latina pirate. Po eza ba sorte bela, ndenga bomona ka ba saki na bilamba. Eza na original, eza na ngwanzu, eza na Turquie, eza na copie, o nga pe na koko salango. Na imprimer na bono tonga, modèle wana. Ezali na pirate, donc, nyonso eza modèle. Karine Mokonzi, la baronne, a boaki vidéo, a snapé, a boaki sous des photos, et pas commis madame. Madame Karine Mokonzi, la baronne. Mokiliango, en tout cas, ezali penza elengi. Bon mesana na madame Karine Mokonzi, la baronne. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote barando na barandonette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko Karine Mokonzi, la baronne. Mingi abengaka batunde madame. Mingi soka boaki photo mutu akomakande madame. Meturo yo aboaki video na ye asinape sima ayeko bamba de photo kaka na mokola lelo akomi madame. Ngata una tanga ki madame na lingaki na tala ndana za na photo na moni ye moko la baronne apesi signali ke turo yo madame. Madame Karine Mokonzi, la baronne oyo le 24 oyo déjà bakomo benge madame alongwe mademoiselle. Le 7 alongwe mademoiselle Musika atikali madame. La signorita. Oh, mais pourquoi nazolo ba signorita? Hein? Mais awa problème yé problème. Madame l'espagnol et sa signorita te. La signorita ezali mademoiselle. Aïe aïe aïe. Bon, natiki kote kuna. Natiki ye moko ayebi ndenga kosala na bakombango. Madame signorita. Parce que madame ezali senyora. Mademoiselle ezali senyorita. Wana en espagnol. Jeune fille ezali chica. Pourquoi pas obengango sus na ndenga kitoko muchacha. Nazolo ba chachu te. Bon, ebongina suka pe kakawa. Aïe 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 aïe. Ou bien na portugais. Mosa. Mosia. Te ebongina suka awa. Na suka awa. Wana Karine Mokonzi yemo web sabino. Soki azaka kala. Madame na français, n'espagnol, to na portugais, aza senyora ou bien senyorita. Bino nde mutu boko yeba na ye mutako yeba. Nga penza place wana kati. Mende atuka komba madame atakuta chaki yango te aza déjà madame le 24 yo banani bazoluka bakoma ba madame te. Madame originale. Ni copie ni pirate ni qualification soki ni nini. Non.
madame originale. Donc, le 24, Karine Mokonzi, a pesi bakambo salami. Tango bazo bima, bazo benge madame na ndenga solo. Le 7, même devant monsieur le maire, tango akokota, akobenge mademoiselle Poussanao. Tango kaka basirisi makambo, madame, yokelengi. Aïe aïe aïe, babengo madame ya original. En tout cas, nazo ba mabete, na ba madame ya copie, eza nango rien. Copie pesa bien. Non, côté kuna nazo kende mobulu. Anga nazo luka makambo pamba wa botelo bila kaka Karine Mokonzi. Awa pesa pema. Eza pema. Anga, madame originale. Ok, Karine Mokonzi na kosi, madame originale. Madame originale. Original penza. Partout ko leka tango mazo benge madame, aza fière, madame. Madame. En tout cas, kozala original. Ezaka ka bien. Bino moko boyebi, tango lata keloko original. O latina ngwanzu, o latina copie, o latina pirate. Po eza ba sorte bela, ndenga bomona ka basaki na bilamba. Eza na original, eza na ngwanzu, eza na Turki, eza na copie. O ngape na koko salango. Na imprimer na bono tonga modèle wana. Ezali na pirate. Donc, nyonso eza modèle moko te. Bokanisa te ezala kaka na deux modèle. Ndenge moko pe madame. Yango madame mususu azala deuxième qualité bo discuter te po soki na lobi Karine Mokonzi madame originale yo kanisi ya yo sambwe. Non non non. Ya bino na sambwe cité. Soki copine eza eningo kokana original. Eza kaka bien. En tout cas, Karine Mokonzi awa ya kobomisa bato. Oh pema makamba boye bonga te na lobago. O eza babiloka papa matondo. Nga na toki. Ba madame baze belé, surtout ba madame yemoko Karine Mokonzi postaka déjà na Facebook na ye. Soki baze originalité, menga na koko memangambo. Bon comprendre nga na solo bakaka o eza logique des choses. Nga na lobaka kaka makambo na zomona pe na zoyoka. Bino moko le 24 oyoyo Karine Mokonzi azala nani? Bino moko bopesa réponse madame nakosi non. Bongo le 7 le 7 novembre. Akozala nani? Bino moko bope sa réponse. Est-ce que nga na kosi? Madame originale. Est-ce que na mabe? Si koyo bino wa misusu, oyo boza na position ya yete. Na ko qualifier bino te. Na pesi kaka moko na moko aluki. Sokoza madame ya ngwanzu. Mabeza te. Sokoza madame ya Turki. Mabeza te. Sokoza copie. Eza be problème te. Oza pirate. Ba pirate yo. Eza problème te. Eza kaka madame osuki sine na suka. Soko original. Soko za pirate. Ngaya na luki makambo. Oh Seigneur. Nako bimani na libulo oyo. Te. Sorti ezali. Sorti ezali. Sorti ezakaka. Ciao. Yangwana sorti. Bokili yango. En tout cas. Ezali penza elengi. Neko luka makambo na madame. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, Balandignon ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss.
napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour na bakali na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment ngamu na zana chaîne na kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nyama ya danger donc ba samtalo la zaki bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.